Adolphe Muzito Fumumpa, visionnaire du Congo. Adolphe Muzito Fumumpa, visionnaire du Congo, visionnaire du Congo, visionnaire du Congo. En 2023, comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale. Eh bien, le Nouvel Élan se prépare, bien évidemment, à présenter son offre pour ne pas dire que nous ne sommes que dans la résistance, mais également et surtout dans la vision de l'initiateur du parti. Et par conséquent, 2023, c'est cette année qui nous permettra de faire la présentation de cette offre. Bref, je dirais, l'année 2022 sera une année d'action pour le Nouvel Élan et son leader. Nous serons plus actifs et plus présents sur terrain pour marquer non seulement notre ancrage dans le peuple, mais surtout montrer les combats, l'essence du combat que nous menons pour la libération de notre peuple et de son pays. En ce qui concerne l'actualité, le Nouvel Élan constate malheureusement et simplement la désacralisation des institutions de l'État par le régime illégitime qui se caractérise par l'amateurisme et l'affairisme au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, comme c'est une conférence de presse, nous n'allons pas être longs. Tel était le mot du parti et nous nous confions au jet de questions-réponses pour plus ample détail. Merci. Le Nouvel Élan est un parti politique moderne comme tous les partis, non seulement dans notre pays en République démocratique du Congo, mais c'est un parti qui répond aux exigences, comme je l'ai dit, de la démocratie moderne sur toute l'étendue ou dans le monde. Ce qui m'amène à dire que, en tant que tel, le parti a ses documents de base. Nous avons un statut qui nous régit. Nous avons un règlement intérieur qui nous régit. Et dans ces documents, nous avons des organes. Sur le plan interne, il est prévu justement que le parti aligne ses candidats à tous les niveaux parce que, comme vous le savez, un parti politique, entre autres, a pour objectif de conquérir le pouvoir. Mais pour conquérir le pouvoir, il nous faudra placer les candidats à tous les niveaux pour nous permettre, nous rendre justement compétitifs. Mais ça, c'est une première partie de la réponse. Comme je l'ai dit, sur le plan interne, il y a une organisation. Donc, il y a, comme je l'ai dit, les organes et dans le cadre de notre statut, c'est justement au Congrès que revient la compétence de désigner les candidats à l'élection présidentielle. Puisque nous ne sommes pas encore à ces moments-là, je crois que le moment venu, le Congrès va devoir trancher par rapport à la candidature au niveau de la présidentielle. Nous l'avions dit, Nouvel Élan est un parti autonome, mais Nouvel Élan, à ce jour, est membre d'une coalition politique, je cite la MOUCA. Et en tant que tel, Nouvel Élan, au niveau interne, comme je l'ai dit, va présenter son candidat, mais au deuxième niveau, puisque étant membre de la coalition, les candidats de Nouvel Élan vont se confronter aux candidats qui seront présentés dans le cadre de la coalition La Mouka pour qu'en définitive, en tant que coalition, nous puissions présenter un ticket en tant que coalition, un peu à l'image de ce qu'a été Genève. Faire polémique parce que d'aucuns pensent que si le Nouvel Élan dit que il présentera son candidat pour la présidentielle de 2023, c'est comme si Nouvel Élan a rompu de collaborer avec ses partenaires politiques. Pas du tout. Le Nouvel Élan étant parti autonome, les Nouvel Élan continuent à respecter ses engagements comme membre de la coalition La Mouka, et les moments venus, la décision va se prendre à ces niveaux-là pour que nous puissions, en tant que La Mouka, présenter un ticket pour la présidentielle de 2023. Puisque la deuxième question et la cinquième dit, nous poursuivons le combat, nous continuons à résister, parce que, comme vous le savez, depuis janvier 2019, Nouvel Élan et la coalition La Mouka, nous avions décrié la fabrication de résultats par la centrale électorale
Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les institutions qui nous dirigent, nous considérons qu'elles sont illégitimes et que par conséquent, tout ce que ces régimes, toutes ces institutions font, n'engage pas Nouvel Élan et la coalition Lamouka. Voilà pourquoi, en son temps, nous avions proposé des réformes que nous avions voulu consensuelles. Parce que, à l'époque, on se disait que c'est vrai, Nouvel Élan et Lamouka présentera ses propositions, mais il faudra encore confronter les nôtres avec ceux de nos adversaires politiques pour que nous puissions, pour l'intérêt de la République, trouver le juste milieu, trouver ce qui sera bon, pourvu que nous puissions sortir notre pays de cette situation de l'illégitimité, cette situation de la dictature. Mais, comme vous l'avez constaté, malheureusement, nos amis qui gèrent aujourd'hui par défi, nos amis qui gèrent contre la volonté du peuple se sont imposés. Ils n'ont pas voulu ouvrir la brèche pour écouter le son de cloche de notre peuple. Ils n'ont pas voulu écouter la position de notre peuple. Quelle est cette position? C'est cette position justement qui consiste à avoir à la tête de la CENI les personnalités indépendantes, les personnalités de la société civile, de manière à assurer les bonnes élections en 2023. Vous êtes sans ignorer que pendant les 3 cycles électoraux que nous avions connus dans notre pays, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, en tant qu'élite, il nous fallait un moment s'arrêter pour voir ce qu'il fallait proposer en termes de solutions pour nous éviter aux prochaines élections les tueries et les bains de sang. Mais malheureusement, vous constatez avec moi que nos amis, nos adversaires politiques ont opté pour ce que nous nous décrions. Mais puisque nous portons l'étendard, puisque notre peuple continue à nous faire confiance, nous allons continuer ces combats. Mais que faire? Je pense que le peuple souverain, c'est lui qui nous guide, c'est le peuple qui nous conduit dans ces combats. Le moment venu, le peuple nous dira ce qu'il faudra faire pour mettre un terme à cette cacophonie qui s'installe à la tête de la centrale électorale. Les résumés du communiqué ou de la communication de mon parti politique, notre très cher parti politique, le Nouvel Élan, l'a dit. Le bilan de M. Tshilombo, nous pouvons le résumer par ce que l'on a appelé l'amateurisme et l'affairisme. Là, je m'en vais directement répondre aussi à la 4e question. Ce qu'on entend par amateurisme et affairisme. Mais je veux commencer par le commencement. Lorsque M. Tshilombo arrive au pouvoir, il prend son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet, alors qu'il n'y a aucun texte de la République qui lui donne les compétences de piloter un quelconque projet qui ouvre la vie des populations. On a vu le directeur de cabinet de M. Tshilombo aller piloter ce qu'ils ont appelé projet de 100 jours. Conséquence, dilapidation de plus de 57 millions de dollars. Je peux citer encore un cas récent. On a vu un de ses conseillers aller piloter un projet de construction d'écoles et, en tout cas, écoles dans le Kasaï, la province du Kasaï. Conséquence, aujourd'hui, nous ne savons pas qui dit vrai, qui dit faux, parce que de l'autre côté, il y a l'INPP qui se justifie pour dire que non, c'était pas piloté par l'FPI, ok, qui n'était pas piloté par le conseiller. De l'autre côté, le responsable du territoire qui dit non, ben lui, elle n'a jamais vu cet argent. Bref, c'est que M. Tshilombo et son équipe avancent dans ce que l'on peut considérer essai-erreur. Parce que ça, normalement, s'il faut rester rigoureux sur le plan de texte, tous ces conseillers, tous ces collaborateurs doivent être punis, doivent être en tout cas entendus, parce que ce qu'ils font entre dans le cadre des attributions du gouvernement. Mais malheureusement, nous constatons que M. Tshilombo encourage, parce que comme il le dit, il encourage ses collaborateurs à entrer dans les attributions du gouvernement. C'est ce qui justifie entre autres l'amateurisme au sommet de l'État. Il a parlé récemment du projet de 145 territoires qu'il va financer, qu'il va doter de ces territoires de fonds pour le développement. Mais est-ce que
ce projet a été prévu par le programme du gouvernement? Est-ce que ces fonds, c'est vraiment prévu dans le budget 2022? Ce sont là des questions que nous devons nous poser pour répondre à cette question d'amateurisme. L'affairisme, je crois que vous l'avez compris, donc tous ces conseillers font un effort, font de leur mieux pour se retrouver dans tous les dossiers censés se retrouver dans les secteurs, en tout cas spécifiques au niveau du gouvernement. Les conseillers de M. Tshilombo se retrouvent dans ça pourvu qu'ils se retrouvent avec quelque chose de manière à se taper du luxe. Je ne veux pas vous citer ce que nous venons de voir récemment à Kingabwa. Je ne veux pas aussi vous rappeler le cas d'un responsable de son parti politique qui a fait récemment les dons d'une école. Pas pour l'intérêt, travailler pour l'intérêt de notre peuple, mais c'est un régime qui est venu s'enrichir, un régime qui est venu profiter en tout cas de ce que je peux considérer comme la faiblesse de notre peuple. Nous sommes un peu faibles, notre peuple, nous devons le reconnaître. Et c'est ça même le sens du combat de Nouvel Élan, c'est de nous éveiller, mais surtout nous réveiller. Nous devons prendre les choses en main. Nous ne pouvons pas continuer à se faire conduire par des gens qui nous considèrent comme étant faibles et à cette fin, ils se font de l'argent au détriment de nous, peuples, nous qui sommes souverains. Donc voilà comment je peux répondre à cette question. Mais avant peut-être de passer à d'autres, je peux résumer tout ça en lingala par... Mukolo Mutuka la Muti a bimi alobi non na lingana sa déplacement, mais il reconnaît que Mutuka na ye a Sikawana et salimon basanza ebele et tambolité et fani na parking. Mais urgence c'est comme il y a le non, il faut na tambola, il faut na longo esika na zali na avancer parce que besoin songolo ezo zelangai. Atali pembeni atali gauche azoluka chauffeur, mutu moko abimi alobi ngana za mokumbi. Baninga na ete ba soutenir ba bibi akumbaka. Ndeko wana koti na Mutuka a démarré. Mutuka oyo fandi na garage sali na parking et sali mo basanza mi bale misato. Ndeko ayemba la moko akoti a démarré. Ayebisi mokolo Mutuka kota toke bakoti basali même pas 100 mètres. Mutuka ebandi ko titibe ebandi ko kangama ekomi ko chauffer ezoko ka okende malamu te. Sikoyo mutu nanga na mutu na biso. Situation ya mokolo Mutuka esengeli ezala nini? Est-ce que il faut andima ko poursuivre nzela na ye na Mutuka ndenge eza ko sala bongo tope esengeli akita po aluka mokumbi mosusu? Parce que vraie question par rapport à la première question ezali, est-ce que Mutuka ndezali mabe tope nakawana chauffeur de moto aza amateur a éviter? Nabanza ete anecdote wana ezali ko résumer situation oyo tozali ko traverser na mboka na biso. Soki bokopesa nga tango na limbola yango. Mutuka ezali lokola ekolo Congo. Mokolo Mutuka ezali biso peuple souverain oyo tofandi awa. Toza ko représenter ba bazali na 26 provinces na biso plus de 100 millions de Congolais. Chauffeur ezali ba bazali ko kambambo kalelo na illégitimité contre volonté na biso peuple. Soki mokolo Mutuka aye azana posa atambola et que Mutuka na ye efandi na garage topé na parking pendant sanzami balemi sato minei. Réflexe, il y a un bon chauffeur et que avant à démarrer et sengeli a vérifier est-ce que mafuta ezali, est-ce que maï ezali, est-ce que carburant ezali. Ce qui a s'assuré que maï, mafuta, carburant ezali, ne a démarré à faire avancer Mutuka nae. Mais ce qui ezali te a koyebi sa mokolo Mutuka non non, il faut tocha carburant, il faut tocha mafuta, il faut tocha maï pour Mutuka etungisa biso te. Mais c'est quand le chauffeur oyo azana réflexe wana te et la kisi ete soit ayekola Mutuka na lopango epa ya tata na ye ayebi ekolage ayebi ba norme te, soit azali na molangwa,
soit azali na molangwa amelaki mwa moke ya mboete akota wana ba réflexe ya ki bon chauffeur et kimie ezali situation oyo tozali nango lelo bipai tozali moto na moto a tiré conclusion na ye pona koyeba epai wapi mboka ezwami. Merci. Voilà. Il ne faudrait pas attendre le retour de Jésus pour savoir que le régime de M. Tshilombo n'a pas été élu. Il est là sur base d'un deal entre Kabila et lui. Ça, c'est une vérité. Donc, si nous nous résistons, c'est justement parce que nous sommes dans le respect de la Constitution. L'article 64 nous demande justement de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir contre la volonté du peuple. Et comme nous vous l'avions dit, c'est que pour nous, le régime qui est là n'a pas été envoyé, n'a pas reçu le mandat du peuple pour gérer. Voilà pourquoi nous continuons à résister, nous continuons à nous battre pour recouvrer la souveraineté de notre peuple. Mais la question... deuxième partie de votre question par rapport aux élections. Mais nous disons que nous sommes républicains et nous nous en tenons au respect du texte. La Constitution de la République donne, en tout cas, prévoit à ce que nous puissions voir les élections dans 5 ans. Maintenant là, puisque nous sommes pendant une période que nous considérons de transitoire, nous savons qu'en 2023, nous devons en tout cas impérativement aller aux élections pour respecter la volonté de notre peuple. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas en tout cas confiance en eux-mêmes, ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils pourront présenter comme bilan ou offre politique, ont des manœuvres dilatoires, ont des stratagèmes pour essayer de mettre en place un mécanisme pouvant leur permettre de se fabriquer une fois de plus des sièges au niveau tant de la députation nationale provinciale et même peut-être au niveau de la présidentielle. Mais nous croyons en notre peuple, nous croyons en ce que nous avons comme vision, nous croyons à notre offre politique. Ce qui fait que nous continuons à nous préparer. Déjà depuis 2019, nous l'avions dit que nous étions prêts, même pour des élections anticipées. Donc nous sommes préparés, nous sommes prêts pour les élections. Mais maintenant, le bureau de la CENI, nous savons que tout ça, comme je l'ai dit, ce sont des manœuvres. Ils finiront par obtempérer, comprendre les sons de cloche, la voix de notre peuple. Notre cher ami, paix à son âme, Rossi Mukendi nous a laissé sa célèbre phrase, le peuple gagne toujours. Les combats que nous menons, nous savons que tôt ou tard, ça finira par payer. Et on ne nous dira pas que voilà, faire ces combats, c'est occasionner un glissement. Pas du tout. Pas du tout, parce que nous, pour le réforme, par exemple, nous disons que ça peut nous prendre 3 jours. 72 heures nous suffisent pour se mettre d'accord autour de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale et même le calendrier. Parce que nous, en tant que la MOUCA, Nouvel Élan faisant partie de la MOUCA, nous avions déjà en son temps présenté toutes ces propositions. Nous attendons que nos adversaires d'en face amènent le leur. Comme ça, nous allons trouver le juste milieu, comme je l'avais dit, de manière à faire avancer les choses. Donc, pour nous, nous irons aux élections. Le reste, je crois que, je l'ai dit, le peuple va déterminer, le peuple va s'imposer de manière à résoudre cette question de la dépolitisation ou du bureau de la CENI. Régime illégitime. Ndeko, je crois que Moutoune Zahaki na Lingala. Non. Ndeko sali confusion mouke. Nouvel Élan, Azab Obelese na Moula, Ndenge Toti Kolobawa, Misato. Nouvel Élan, Asala na gouvernement à mon côté. Nouvel Élan, Ndenge Tolobi, Tozali quand même na moi le lendo. Yakomi félicité, ba camarades militants et militants, ba cadre Ndenge Bafandiawa. Baza na moi le lendo Yakomi félicité Kolobaete, Tozali Kubunda, Tosala Mosala ya makasi na terrain. Pamba te, Nambula Misato, Pamba, lelo yo tozali na Congo Mobimba. Elingi Kolobaete, biso tosala na gouvernement à mon côté. Mais peut-être Moutuna na yo lingai kotuna par rapport à leader na biso mwana mboka Adolphe Mozito. Olobi ete asaki na gouvernement ou ezaki légitime.
Mon amboka Adolphe Mozito Esengeli koyeba ete azalaki membre ya parti politique Songolo na kotanga parti Palou oyo ya patriarche Antoine Gizenga lelo Palou ango on dirait za kalisusu te. Mais mon amboka Adolphe Mozito ya azalaki membre ya Palou oyo ya patriarche Antoine Gizenga. Et en tant que tel nde akotaki na bokambi ya ekolo. Lokola d'abord ministre ya budget, ensuite lokola premier ministre. Mon amboka Adolphe Mozito, parce que parenthèse wana ifongwami esengeli kolomela yango. Webeke na lekaki na émission moko elekaki na bandeko moko oyo baza komibenga ya union sacrée. Alobi ete esengeli koyokela ndeko Chilombo mawa tope kopesa ye ngonga pamba te akuti mboka na esika ya mabe ma yazali kosala lelo atako ba résultat ezomona na te me akuti mboka na libunga nga na ebisi na bima ndeko ozali kokosa na moi makasi pe heureusement bato bazali baza komona ye nala kisandakisa ya moto oyo akuti mboka na se pe amemi yango quelque part mwana mboka Adolphe Mozito tango akotaki na bokambi na nzela ya parti na ye oyo ezalaki Palou ezalaki te parce que esengela ye azalaki kobunda bitumba ya kolakisa oyo ye alingaki par rapport ya mboka ndenge eza kotambola to te mais alingaki komema oyo ezali côté technique oyo ya ye avec espoir que bazalaki kotravailler na bango bako comprendre et esengeli kotia intérêt ya peuple liboso pe kotika ba intérêt égoïste na bango na sima mais malheureusement réalité ezalaki bongo te mais malgré ça ya la kisaki ndenge balobaka oyo ya ye nzebi nakende na ba indicateur bobelese moke pona ko abuser na ngonga na bino te tango akoti na bokambi mwana mboka Adolphe Mozito en tant que premier ministre akuti budget ya mboka ezalaki na 860 millions mais tango ya azobima atiki yango na 3 milliards 600 millions ezolakisa epai oyo akuti mboka na libulu pe apport na ye na mbula misato pamba basusu kino na moyi ya lelo basi basali mbula misato mais balobi ete il faut bopesa bango excuse parce que bakutaki mboka na mabe mais bazoyebisa biso te bakutaki nini bango bamemi nini mais biso ndakisa yango wana oyo ya budget ndakisa ya PIB ya akutaki produit intérieur brut na biso ezalaki na plus ou moins 20 milliards de dollars amemi yango atiki yango na 45 milliards de dollars wana ezali kolakisa maye asalaki na baaffaire mpona kotalisa ete akotaki non pas mpona koluka bitumba kobunda mpona ye mais mpona kotalisa ete capacité to mpe makoki ezali ete tomema peuple na dimension mosusu mboka ya peuple nkita na ye oyo ezali na se ya mabele eprofite na ye moko baprofesseur ya université aye akuti parce que na zwi exemple ya professeur ya université parce que quelque part tokolakisa lelo oyo ete balobi esengeli bapesa bango temps omona ete bazali nde koboma mboka mwana mboka Adolphe Mozito tango akoti aye kokuta baprofesseur ya université baza kozwa $400 na banza ete nazoloba sous contrôle ya prof mais na mbula misato ya asali tango azobima amemi baprofesseur ya université kino kozwa salaire oyo ezalaki évalué na $2000 en francs congolais évalué na dollar na 2000 mais na moyi ya lelo bato balobi ete esengeli kotikela bango temps okomona ete na budget na bango ya 2022 awa balobi ete bamatisi masse enveloppe salariale wana oyo na époque ya mwana mboka Adolphe Mozito ezalaki na 1,5 milliard bango bakomisi yango na 3 milliards nzoka nde na époque ya 1,5 milliard ye atikaki baprofesseur ya université na $2000 mais lelo bamatisi enveloppe soi-disant na 3 milliards de dollars basali ete salaire ya professeur ya université oyo ezalaki évalué en dollars na 2000 ekita na moyi ya lelo na banza na 1400 omoni ete bato wana non seulement baza kosala eloko te mais baye koboma na mwa ndambo moke oyo etikalaki donc ndeko na ngai na banza ete motuna sur mwana mboka Adolphe Mozito esengeli tango olingi kotuna yango tozala biso banso na mwa motema likunia te tozala na bosembo ya ko reconnaître ete apport
oyo ya ye non pas ya parti na ye ya mwana mboka Adolphe Muzito lokola membre ya Palu ezalaki très significatif parce que basusu balobaka babi mais wana ezali bilan ya Kabila mais toyebisaka bango avant ete Adolphe Muzito akota na kokambi lokola premier ministre régime wana ezalaki pe na ba premier ministre basusu tango ya bimi en tant que premier ministre ba premier ministre basusu pe bakitanaki na ye bayaki kosala mosala wana mais soki otali na ba chiffre wana okomona ete moto moko te atikali kosala oyo mwana mboka Adolphe Muzito asali na ekolo na biso. Soki biso bana nouvel élan tolobaka mingi te, ce n'est pas parce que tobangaka. Soki biso bana nouvel élan tozalaka humble, c'est parce que tozotala ete effectivement mboka na biso ezana besoin ya maboko na biso nyonso, ezana besoin mayele na biso poto matisa yango likolo esika ezalaka tolongola yango esika ezalelo parce que ezako mériter mieux. Mais silence na biso elingi koloba ete elingi te koloba ete tozangi ba argument, elingi koloba ete tozangi ba réponse biano ya kopesa biano yango wana na kopesa ba exemple te ya ba magistrat o bazala recruter époque ya tolérance zéro. Na kopesa exemple te ya ba médecin. Na kopesa ba exemple ezali ebele ya ba fonctionnaire oyo salaire ezalaki na $20 amemi bango kino na minimum ya $100. Na ko bandakisa ezali ebele lelo oyo ba tracteur oyo toyoki bato balobi projet ya ba territoire a. Mais moi mboka Adolphe Muzito amema ba tracteur na ba province ba pesi bipa ibiso. Lelo ba tracteur wana bato bazwe mbanzembo état de droit. Et singelaki ba banda ba vérifier na ba tracteur wana ekenda wapi. Donc ndeko na ngai na banza ete tozali bato oyo na nzela ya leader na biso tozali fier ya kolobela oyo ezali bilan na ye, passage na ye en tant que premier ministre mokambi ya ekolo na biso. Epai bazali kolanda biso topesi bango mbote pe toza ko encourager bango toko ba bitumba balingaka ko soutenir nouvelle élan na mwana mboka Adolphe Muzito makasi pamba te bayebi ete boleki na ye en tant que premier ministre ye akendaka kino na mabele kuna ko découvrir ete batekaka madesu ration ya basoda na bawenze epai oyo baza kosomba biloko ya bacivil ye akendeki ko découvrir ete bamunition oyo etindamaka na este mpona kobunda bitumba kobatela mondelo na biso ya ekolo batekelaka yango nde baforce négative barebele mpe uta wana baoyo batravaillaka contre intérêt ya peuple basalaka nungu po ete mwana mboka Adolphe Muzito akontinue susu batourne wana te pamba te akokende kodévoile basekre na bango. Donc nalobaki awa ete soki toza koloba te ezali te po ete tozangi mayema koloba to tobangi mais tozotala objectif oyo peuple aza na yango lelo bitumba ezali nini yango ezali motuya. Mais soki otumboli biso ndenge balobaka ata na ndako ya baba TVP elobaka radio pe elobaka mboka Adolphe Muzito membre ya présidium ya Lamuka na mikolo elekaki na banza ete biso bonso tomonaki communiqué oyo asignaki conjointement na coordonnateur actuel ya Lingomba Lamuka mwana mboka président Martin Fayulu pona kolakisa solo ete tozali kokoba bitumba na biso ya résistance. Donc esika wana courant eza koleka te esengeli koyeba ete problème ata moko te ezali entre Adolphe Muzito pe président Martin Fayulu bazali bango banso ba membre ya présidium ya Lamuka mobembo ya président Martin na Est na banza ete na Mongala na Lisala na banza ete na mutuna na yo opesi eyano na kati na Lamuka elingi koloba te ete soki lokola toza na kati na ya coalition ba parti politique oyo ya biso ekoki ko vivre te lelo oyo biso nouvel élan tozali kosala ouverture président outi kosala ouverture ya année politique na biso 2022 tosali yango en tant que nouvel élan tosali yango lokola Lamuka te elingi koloba ete au-delà
il y a participation na biso na kati na Lamuka lokola coalition politique. Chaque parti politique membre ya Lamuka aza na droit na autonomie na ye ya mener ba activité pour ça la o ezali ba voyage mibembo pona kokoba toujours bitumba o ezali ya biso banso ya koluka kolamusa peuple pona bitumba ya souveraineté na ye na moni même parti ya ndeko na biso ADD Congo auti pe ko sala rentrée politique na ye donc ezotali sa solo été parti nyonso tout na kati na Lamuka azali na liberté na ye ya ko mener ba action na ye mabende ezali soki na kati na liberté na yo wana ozako zwa ba action ba initiative oyo ezali ko enfreindre to pe ezali ko botola ko bebisa o ezali ba objectif ya Lamuka tant que eza ko bebisa ba objectif ya Lamuka te parti nyonso tout eza na liberté ya ko s'organiser pe tozali ko encourager bande ko na biso ya eside na meeting milulu bazali ko sala na lisala ele kamalamu pamba te ezali toujours pona makasi ya lingomba na biso Lamuka soki bazali makasi biso nouvelle na tozali makasi ba parti nyonso ezali makasi omona ete peuple nde moto akolonga peuple moto akozala gagnant donc likambo moko te ezali na kati wana retombée ya mobembo ya initiateur to ya leader na biso Voilà, nous invitons